Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je tiens des simasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je tiens des simasa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le... Hello la famille Mbote Libota. Awa tozali na balabala. Toyeko la lupango moko eza R+1 avec des appartements et 3 chambres. Donc tolobaki to bandana nous kolakisa avenue ndenge ezali. Voilà dans lupango oyo toyeko tala yango wana en étage wana. Et awa tozolakisa avenue parce que avenue eza semi principal, donc eza avenue munene liboso lupango yango tozali kala te tozokota kutu na kati bongo tozonga sulibanda. Ah tokoti siko na kati ya lupango yango, donc toza déjà na kati tozotala lupango yango eza R+1 eza ndako euti kotonga makala mingi te. Donc sur otali au comprendre que moi ba finition moi mikie moi carreau moi faïence moi lo mo boy eza ngate po eza lupango etongami sika et ezo tekama. Donc wana tozomona awa to wana parking to moni avenue ndenge ezali lupango eza emplacement bien eza musika makasi te na makadam, donc eza quelques minutes na makadam oza déjà mobimba. Et avant tout donc nde to la kisabo to lukas ko to kota na kati nde to lobaki eza na deux appartements na rez-de-chaussée to wana 3 chambres na premier niveau to zape na 3 chambres, mais avant tout to relaxa veranda ya to banda na veranda ya C to relaxa, mais to si ça na relaxa na parking ndenge ezali. Donc parking eza normalement pour 3 ou 4 véhicules, donc chaque appartement mutunyo so za na droit ya 2 véhicules na kati ya lupango. Donc batonga ki yango basala ki réservation ya parking na ndenge moko ya bien. Donc wana tozo continue toujours kota là na lobby ils ont 2 appartements, il y a 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, na toilette visiteur du colo, et puis il y a CP ils ont 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Donc appartement assez muto aza awa yemro propriétaire azate à déplacer, mais il y a les colo eza vide, donc to relax sabino il y a les colo to kota pour bomona bo étudier les sous ndenge maram tozoloba ezaleli. Donc wana tozo manta déjà escalier tozo manta escalier, voilà un peu. Donc ouais awa to komisiko na entrée à appartement ya likolo. Donc a tozo la sabino les sous appartement ndenge ezali ndenge eza bien blindé, ndenge bama bende ezali bombi appartement qui toko, donc ibomba mima très bien, très propre, très classe, et puis faïence qui toko, peinture à bien. Donc nega tolobaki toujours que ils a vraiment très bien. Donc ils a emplacement moro ya bien. Donc awa dès l'entrée de G na rolobaki awa toza na plaza, donc na commune Yansele na plaza na quartier Canada. Donc toza non loin ya Macadam. Air Torobima, Torolaxa Bino, place Maradam Ezali, Kolongwa, na boulevard, Lumumba, Tiko, comme on a le pango, ils ont moins de 10 minutes. Donc, sorry, au Ebokumba Motuka, donc 5 minutes, on a déjà on a Macadam, accessibilité qui toko makasi. Donc, tout ce qu'on a 4 salons, il y a appartement et l'écolo, appartement et bella qui toko, l'ambiance qui toko, peut-être moi, retouche à Mika peinture, à toi en cuisine. Retouche mike zanga raté pour mutu ero tonga iloko na ye atonga na guna ye yo pe ero somba yango o somba yango po okomisa yango na guna yo donc na gu oyo osepeli ko saela yango wana to continuer ko kota na ba chambre to koti chambre liboso oza salle de bain nango, donc toilette douche yango ana kati. Dimension lupango na biso lupango eza 10 mètres x 20. Le pan waza 10 mètres x 20. Nandak o ya R+2, pardon R+1 avec des appartements. Donc wana to continuer kota na kati. To ta ba chambre eza bien ndako eza esika. Donc nanu mutavanda te biloko tubo mona oyo eza biloko ya mutase ba ermoro amatango likolo parce que eza ndako na ba ermo vandi na se ba ermo pa
amati likolo moi mupepe kolia moi likolo isalara bien. Donc voilà un peu katianda kundenge ezali tobi maintenant libanda to meka pe kolaksa quartier ta moi mukie na ndenga likolo to mona pe ndenge quartier Canada ezali ndenge batu ba fandara déjà ndenge quartier za développé eza na courant eza na mai et puis ndenge banzela ezali wana to kobima to kolaksa nyonso o eza véranda eza blindé pour na bana mona koko ya telo monte eza bien sécurisé. Donc voilà un peu tout en likolo voilà a to mona quartier ndenge ezali donc a to na ebandela quartier Canada déjà na avenue ebomona ba maison commerciale inachevée oyo c'est que avenue olupango ezali eza avenue ya munene soit eza avenue principale mais ndenge ngana ebeli eza avenue semi principale donc eza avenue ya munene mais eza semi principale wana tozui parking na ndenge ya likolo parking yango oyo to kitasko na se to baluka lupango wana awa tokiti na se tozoluka to baluka lupango toyeba nde batongaki ba espace batikaki ya ba 1 mètre mipandi oyo ko permettre mutu abaluka lupango mobimba très bien wana to poussa na poto baluka siko totala ba espace ndenge ezali voilà oyo tout eza ba espace donc ozana possibilité ya retourner lupango mobimba donc possibilité eza que non oko tourner pe lupango mobimba au baluki donc a to na toilette douche donc toilette visiteur et ici non bien té mais yokaki mai yango donc mai matina ba pompe donc mai a eza problème té donc mai courant ko tuna té mai omoni déjà courant na rosale fort na l'accès yango avant to kabwana donc wana a ezalaki kati ya lupango to laksibino lupango ndenge ezalaki baza pour ça koyeba prix ya lupango eza $90,000 à discuter dans la lobby bien prix eza $90,000 à discuter donc wana tobimi suna balabala tozasko moto et binsa biso ti na boulevard kuna likolo wana ato na veni toujours continuer to bima beau profiter pe au mona quartier ndenge ezali ndenge évolution ezaleli ndenge quartier za na ba noble ndenge eza évoluer quoi donc voilà un peu atobi macadam oyo ko permettre biso to bima donc oyo eza macadam ya plaza prince ya plaza et bima tina boulevard Lumumba yango yo donc wana na bandeli tozana commune ya Ntsele na quartier Canada na plaza donc arrêt plaza quartier Canada na commune ya Ntsele lupango eza 10 mètres x 20 na ndako ya R+1 donc R+1 avec 2 appartements il y a 3 chambres prix na yango eza $90,000 à discuter donc wana a tobimi déjà boulevard du 30 juin bonne chance na ba onions ba rozala intéressé benga to solola to yeba comment est-ce que to rosala pona lupango oyo merci beaucoup bonne chance.